Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo wapi ndenge tomesela kokutana na bino ndenge tolobaka l'air grave. Ba Congolais eza sous air ko sekate air ya kosala plaisanterie te. Comme air to lobela to telema pona mboka na biso Congo. Alors mokolo ya lelo na ye pona yebisa ba Congomani ba Congolais nyonso tu. Ya opposition, ya société civile, ya majorité ne tomesela koloba. Biso nyonso il faut to sangana. La République démocratique du Congo est menacée. Toyebi étape oyo mboka na biso yo traverser la période de ça nango. Biso nyonso tozo mona tozo yoka. Alors to sengna ba Congolais nyonso. Congolais nyonso na biso siko zali. Zana tap état prière. Zana état ressemble après ma pinga na biso to gagner bitumba oyo. Et bandi banda kala ba Congolais ba kokufa chaque jour. Tant que vous na est bakufa na typhoïde te, na malaria te, na Ebola te, na Covid te. Bakufa parce que bangunya ndenge papa na biso wende kolosa benga banyanga la kata, bazo bo bandeko na biso ba Congolais. Alors biso futo telema. Bandeko na ba Congomani, l'arrêt grave, oui. Le Congo, la République démocratique du Congo mboka na yo mboka na ngai eza menacé. Ba Congolais futo telema na ba moko to sangana. Boya, to boss na ba divergence politique. Oh, a gagné une élection. Oh, on a la perda. Oh, on a un grand perda. Oh, on a la vérité des îles. Tende qu'on a eu. Biso nyonso. Tokende. Toyeba ni neko na mboka na biso Congo. Ni ndeko ko sala po eteni ya mboka na biso Congo kende te. Ya on a ye mokolo malelo na yebisa bino bokolanda ba Congolais. Ba Congomani. Société civile ya munene ya mboka na biso Congo. Na nzela maître Christopher Ngoy. Atelemi. Na kati ya maloba na ye wana alobi boye eloko liboso akoloba ndenge nini bazo préparer relique ya Lumumba na mboka Congo. Alobeli pe arrivé ya roi de Belge na mboka Congo. Alobeli makambo tali est ya mboka Congo eza menacé. Nani akotake biso ayebani mongunia eza bel et bien Rwanda et mona na biso batinyosu moyeto machusu ba mo ezalité yango na ko senga ba Congolais bandeko na ngai totika ba distraction ba o bali ko bina na zo ba nyosu ba o bali ko bina botika ba binaka ba o bali ko bina botika ba binaka mais un jour boy ba ke République démocratique ko tika mboka na bino bo rêver bo ne benga ba to suba boss mi suba patron ba senga bo benga ba patron parce que yo ba zo kata ko bina o yo zo la kana posa défenseur ya mboka na yo yo ka ko bina to mona na mboka musoka mutu mboka kufi makambutu ya mboka s'arrêter mais biso na est combien de Congolais ba kufi nan na zo menacer République démocratique du Congo bande ko ngai il faut telema tant que zo la makamboka Congo comme les messages ko le ba yimbo ka ba Congomani bande ko bazo benga butu moi bande ko ya ministère affaires foncières bazo benga to rosela lisusu te pour mina biso ko bimate biso ba syndicaliste affaires foncières toujours menacé. Voilà République démocratique ko bande ko beta kakaka. Voilà pas ça guerre mususu guerre ya administration. To na guerre oui guerre politique ezali na guerre ya administration. Ozoba ke na ba DG na ba kozi mususu ba gérer administration boka Congo ba zape ba esprit na bango ba zape ke Rwanda na esprit na bango. Esprit rwandais na carte d'esprit. Na ba ministre. Comment yo DG dans ce dossier il y a Caisse nationale de solidarité sociale ya mboka Congo. Oto bengaka CNSS. Okoko longa motuluku ya batu. Bandeko bazaki na Kisangani, Isiro, Wacha, Buta. Kaka boye, basala 17 mois de stage professionnel. Baye basala maîtrise ya zone wana pour la recette. Yo déjà ya Caisse nationale de sécurité sociale au fani kaka boye. Ozu motuluku ya ba papa. Olongoli bango stage professionnel basala 17 mois. Ozu olongoli bango tu bango panzi. Na ba video yo te banani to yebite. Aéro de le baboye Buta, Isiro, Wacha, Kisangani, récolte ya misolo na Caisse nationale de sociale et sécurité en Boka Congo. Recette za rokita. O de benga CNSS. Recette equity. Te recette equity. Eza mark ya gagné ya yoto à l'état congolais. Mais c'est le DG à CNSS. La nanga boke binyosu. Na minute oyo. Recette Isiro Wacha, Buta, Aru, reste za rokita. Sikoyo, intérêt yango,
to nenaza perdre eza yo to l'état congolais boni kozwa décision et populaire boy yo fandi comme bapeso DG ya na zolo ba esprit de zomona kuna na est na ba konzi mususu na Congo baza nango na kata administration esprit rwandais azo bundisa Congo basali à part de zomona Rwanda Kagame ba Kagame musu bazali na baza ba DG baza ba ministre bande ka fait forcer bande le bande mkonini prime ese bima prime yango na banki nini na la liambo na bango lelo awa ba ministère nyos ba bureau nyos a fait forcer ya République démocratique du Congo et kangi ba ba rosela te team ko prime le bima ce qu'on na manque à gagner ça à l'état to individu comme ministre bande ko na to linga mboka au Congo to linga Congo ba congolais to lingana na ko senga bola na ndeko na biso maître Christopher Ngoy nenga telemi à lobby l'arrêt grave bande ko na ngai to sa Congo liboso to se ba parti politique la biso na sima ba divergence na sima epenge ndeko na nga presse epenge ndeko na nga Bokechu ndeko na nga Pacheli Mikobi ndeko Eliezer Rich Stampet Richard Pangi biso nyonso to sangana Jekobeya to sangana yangoyo to sa point de presse collectif neni mbongo na biso nge kende biso fito sangana ndeko Christopher Ngoy abandi déjà il faut marcher à kafu et salama to tenir ma pinga na biso to bima na nzela to la sa FRDC la police to za sima na bino bolanda ba déclaration ya ndeko Christopher Ngoy na côté de la société civile. Mesdames et messieurs des médias, distingués camarades de la société civile de la République démocratique du Congo, chers compatriotes, beaucoup ont trouvé notre silence pesant, même que nous avions perdu notre verve oratoire. Qu'ils se rassurent, la lanterne du peuple est toujours là, vigilante et alerte, mais elle ne s'allume que lorsque l'actualité est brûlante, au point de consumer la paix sociale, si ce n'est la paix nationale. Nous allons donc, dans notre propos de ce jour, aborder l'actualité de l'heure et constitue 1. La loi électorale. 2. Le remplacement du juge constitutionnel. 3. La visite royale belge du 7 au 13 juin 2022 et la visite papale du début de juillet. 4. La relique de Patrice Emery Lumumba. 5. La guerre à l'Est et l'implication avérée du Rwanda. Sur la loi électorale, elle était attendue depuis 3 ans, objet de beaucoup de sollicitations. Notre souhait est que son traitement par la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale rencontre le plus large consensus, au sein de l'Assemblée nationale bien sûr, pour que la seconde lecture par le Sénat soit diligente afin que sa promulgation par le chef de l'État déclenche enfin le processus électoral véritable de 2023. Sur le remplacement du juge constitutionnel, la procédure à suivre est clairement définie. Mais encore une fois, nous regrettons que les mandataires du peuple dans les 2 chambres aient péché par la plume de leurs présidents respectifs par des échanges épistolaires médiatisés, au lieu de privilégier la concertation interne pour un choix consensuel. Nous appelons ainsi les présidents des 2 chambres à s'humilier pour épargner à la nation les divisions dont elle n'a que faire, surtout au moment où la guerre est dans nos murs. 3. Sur les prochaines visites royales belges et papales. Bien qu'éminemment protocolaires, elles ont toutes 2 une haute portée diplomatique, démontrant que la RDC, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, a retrouvé toute sa dimension sur l'échiquier international. Nous figurons en effet parmi les tout premiers pays d'Afrique que visitera sa sainteté le pape François Ier
tout comme la visite royale belge renouera les liens historiques entre les plus hautes autorités des deux pays interrompus depuis 2010. Sur la relique de Patrice Emery Lumumba, le 20 juin prochain marquera à jamais les annales de notre histoire. En effet, le Royaume de Belgique restituera officiellement à la RDC la relique de notre héros national, Patrick Emery Lumumba. Ce geste est d'une valeur culturelle incommensurable pour nous, Congolais, et en particulier, mais aussi pour tous les Africains en général, lorsque nous savons combien nous vénérons nos morts. Il est tout à l'honneur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, grâce à sa diplomatie agissante, sera le premier président de notre pays, depuis la mort de Patrice Emery Lumumba, à réussir ce coup de maître. Qu'il trouve ici les chaleureuses félicitations de la société civile de la République démocratique du Congo. 5. Sur la guerre à l'Est et l'implication avérée du Rwanda. Longtemps la risée de tout le monde, parce qu'envahi de manière permanente par plusieurs forces négatives, prédatrices de ses ressources et soutenue par certains de nos voisins, la RDC est aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire, en choisissant d'éradiquer toute présence de forces négatives si haut citées par tous les moyens, amenant ainsi le commanditaire en chef à dévoiler son vrai visage, après maint déni de son implication dans les atrocités commises en RDC depuis 2 décennies. Beaucoup s'hélas des états de siège en Ituri et au Nord Kivu, estimant qu'il faille les arrêter pour revenir à des régimes civils, faute des résultats probants. Et ici, en réalité, ce sera selon que vous choisissez de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. La société civile, la République démocratique du Congo choisit de voir le verre à moitié plein, afin d'encourager nos forces de défense et de sécurité sur terrain, en reconnaissant les avancées indéniables que sont les arrestations de plusieurs complices civils et militaires, la destruction de tous les bastions ADF, la cessation des vidéos, des massacres des groupes en série, hélas encore, à déplorer les meurtres commis par nos frères du Codeco contre les populations locales en Ituri et les attaques de plus en plus virulentes du M23 sur les positions des FARDC, alors que les pourparlers de paix ont lieu actuellement à Nairobi avec les différents groupes armés pour une paix souhaitée définitive. La société civile de la République démocratique du Congo, sur les derniers méfaits cités des M23, dénonce avec énergie la participation effective de l'armée rwandaise sur le terrain des opérations aux côtés des M23 et donc une reconnaissance tacite par le Rwanda de sa pérennité vis-à-vis du M23. Trop, c'est trop, disons-nous haut et fort, et afin que nul n'en ignore, nous devons, conformément aux articles 86 et 143 de notre Constitution, mener cette guerre jusque là où elle a été préparée et planifiée, car nous en avons désormais les capacités et les moyens. Mesdames et messieurs des médias, chers compatriotes, vous aurez compris que nous terminons notre adresse de ce jour par des mots belliqueux, car tel est le ras-le-bol que notre population nous demande d'exprimer à nos autorités à tous les niveaux de décision. Peuple congolais, dans toute notre diversité, restons vigilants, alertes et plus que jamais unis derrière les forces, derrière le commandant suprême
des FRDC pour réaliser son rêve et voir venir la paix, revenir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Tous unis derrière le FRDC, nous vaincrons. Je vous remercie. Voilà, chers amis des médias, puisqu'il s'agit d'une conférence de presse, vous avez donc la parole. Quand dans votre propos, vous êtes revenu là-dessus sans avantage pour dire que s'il vous a été demandé de pouvoir conseiller au président de la République, vous lui demanderez de pouvoir déclarer la guerre au Rwanda. Mais vous êtes... Déclarer que fait. Justement. Là, monsieur le Cordon, qui dit guerre, dit également l'armement. Et vous êtes sans ignorer que ça fait plusieurs années que la République démocratique du Congo est sous embargo. À votre niveau, pensez-vous que notre armée a la logistique nécessaire pour pouvoir s'élancer dans cette aventure-là? C'est ça ma petite question. Merci. Merci beaucoup, Maman Ange. Na lisanga oyo esalemi na Katanga. Bandeko ya Katanga basangani na milulu. Mpona bolokito kotia bakanisi esika moko kosangana. Eza eloko ya malamu. Kosangana to kosangisa bato eza eloko ya malamu. Kasi na makanisi oyo ya ngai nayebi ete bakatange bazalaka deja na bomoko. Nayoka te ke bakaronde bakekwata ke bachokwe to babenga bakekwata ke basanga natika koyoka makambo wana te. Bakatange bazali divisé par des individus. Et puis, bango sauté dans la division là. Milulu wana, a maïtorité comme on a, les alaki organisés par Basango, notamment avec Monseigneur Fulgence Koteba. Mais ceux qui ont dit les malades, nous avons dit que pour moi, tu es là qui me milinga pe. Quand moi, tu es fait milinga, tu es matasco. La milinga, on a toujours été. Et ça, il y a Bosenga, il y a Joseph Kabila. Pote, Azoua, Makokia Okutanana, Moninga Waye, Moïse Katumbi. Pe na milulu wana bakutanaki. Po biso tozaki curieux ya koyeba bakosangana autour ya bavaleur nini. Batikeli kolobela makambo ya bavaleur ata moke te. Bakosangana ebele bakatange basala mbeba contre bakatange mosusu. Même contre biso bakongoli. Nga lelo nazozela kale vabi ma place aza to ebosa. Aza katange. Est-ce que ça va katange va kotinda ki anyokola ngai akanga ngai? Point d'interrogation. Mais na milulu wana ezana ba Jean-Claude Bouya. Bakanga ma pe babetama. Na prison azo souffrir lokolo ligolo boye azo lela. Pour qu'il n'ait pas pour ce qu'on a tout ça va besoin sous ce qu'on mais maillé quand même. Malgré le bâtiment qui est mais la télé qu'on a quand ici comme côté, on va savoir qui me bat, n'a pas qu'attendre, nous surtout n'a pas congolais, passer n'a pardon. Parce qu'on se nie dans la nous, t'as bossé ni pardon. Tout est là, et télé au ça le matin. C'est-à-dire, milou wana. Eza lokola bopakoli mafuta likolo menacé mabe etikali ata komilinga ebimi
elakisi ete ezali kaka milulu moko mpo bato moko boye bakutana basengana soki banyongo na baboye na boye. Ce sont des hommes d'affaires. Na wana tosengi na bakatange bayeba esika touti mpe esika tozokende. Bato babebisa Jekami, babebisa SNCZ, bateka baminere, bateka baconcession, bateka Kitakatanga na bapaya, bairanium etekama na bapaya, eza bakatanga. Bato bapanza Katanga wana kopanza ke ezalaki liboke moko, ntango bazobenga Katanga ezalaki province moko. Bato badivisa yango ekoma Lualaba, boye na boye, et tout ça, soko longwe, au Katanga, au kende Lualaba, ba barrière kiliki, na ba taxe. Ezaka kabango moko. Kino moya lelo batika koyebisa biso te mpo nini basalaka yango. Alors que toyebi eza na liseso lobaka diviser pour mieux régner. Bakatangi lelo oyo bakoma koraisonner même pour nous gérer Katanga. Au bazana olo là-bas, bazomona ke au Katanga, bazomona ke mutuko akota na poste. Nesika ya mosala atako aza mayele, ataka yebi. Mais elle poursuit force en an mutu ya au Katanga. Yango ko développer moko organisation les obébis. Dès que Bakatangé va se réunir autour de la valeur et à minene. Oui, quand on a réellement Katanga, pas autour de la batou, sous bazoya, ou pas pesa, au boulou. Quand Katanga et ça la sécession, il y a tout bouilli, constitution de biso et bouilli yango. Pas maté, ou pas côté les médailles, on va au salaire yango, mobeko, va boutana mobeko. Bosangani wana ezala te mpona kosala ete bato oyo basala mbeba atako justice azolandela bango baloba non parce que baza bakatange bakokosambisama te bakokangama te so bokangi bango ono totelemi bokangi bandongo na biso mpona nini wana eza mabe katange kotombama te mboka mpe kotombama te moto soki asali mabe papa osalaki mabe kende na kosamba so longi tobetelo mokakoso soki bakondane yo kende kopurge eza te ke boloko ezalaka bato mosusu soki ndeko na yo asali mabe bakokanga ye te bakosala eloko te mais soki moto mosusu asali mabe bokanga ye wana justice ekozala te na mboka oyo meme na Katanga ekozala mabe osangani wana ezali mpo bato basangana batia makanisi esika moko bokasi nyonso esika moko po batombola Katanga mpe batombola ekolo Kongo. Ale noka mobilisation, oui, biso tomonaki kosenga ya commandant ya police de kwa na Goma. Oui, eza mwana mobali, eza mbele ya mwana mobali, un courageux, asangisi ba policier. Po guerre oyo na est ezali guerre ya communication. Ça rappelle de la psychologie. Avant mon a attaqué, bakotinda na ba réseaux sociaux. Bande ko ebele bazawana pour partager ba message surtout à Lokuta. Et on est kotinda population, azali a mona ke non par le déjà Goma dige ko e ba komi 20 km. Bato na Goma ba komi olenga musozo kanga tsaka bazokima. Et là on est kotinda ke même ba soda ba ngapé. Alors kozeri moral wana tosepelaki nango kasi oui tosepeli nango makasi kasi eloko moko asengi bato bazwa bamachete bazwa bambeli banini mais na machete na mbeli okobunda ndenge nini na bato baza na mapiki bakosilisa bino likambo ya este toloba yango mbala na mbala. Occupation à est, to oboma o baboma na est, et komaki lolenge boye, banda mokolo ngoyi mulunda, pasteur. Na ONG na ye pareki,
basalaka stratégie moko ya kozwa minduki nyonso ezali na maboko ya bakongolais oyo bapesaka bango na ntango Mosée Laurent Désiré Kabila amonaka guerre wana ezoya alobi non bakongolais bozwa manduki motu nyonso ase défendre apesa bango manduki na ntango wana bazali na bobangi ya koya na village parce bayebi nani aza na monduki nani aza na monduki te esoki ezwi yo ata ozali M23 ata ozala banda kokufa bazali na bobangi me ntango batindi bato na bango bake kozwa minduki nyonso ezali na kati ya population opesi monduki bapesi yo $100 opesi monduki bapesi yo $100 tokebisaka bakongolais attention me bakenda babandela na Kisasa bakosikosi mpo basala yango publicité makasi etango bakomi na est tomonaki bazotelemisa mipiko ya minduki elongo na maboko ya bato deke banguna bayokaki ke population na baza su na minduki te baza na makasi ya koresiste te ya kose défendre te nde bakomi kokota na bambeli ya papa soki bakoti na butu babandi kokata bakingo nde esika babandaki soki kokata bakingo bazokota na bambeli ya pamba batubi bino minduki ata nini ya basilencieux oza na makasi ya kose défendre te oyo baza na mbango bakimi na zamba oyo baza na mbangu te batikali epuis bavandi bazovanda benza na village wana baviole basi bakamati bana bakoko na makasi bakovanda même 3-4 jours moto akointervenir aza te soki basilisi nde bazongu biso tolobi boye esengeli tozonga na eta wana parce que congolais ata moko te na este alingi bato wana bakota na mboka na ye bavanda bazongisela bango manduki ntango bango nyonso kozala na manduki olio ya kopesa bango bamachete na bambeli bazongisela bango manduki okomona bitumba wana mbala moko ekosila armée ntango akotelemaka tokende Rwanda na population na mokongo na manduki tokotala esika makasi ya barwandais ezali bakotelemisa biso me ntango toza désarmé yango wana bayaka bamoni ke bazoya esika basi bavandi bakoya kokoma basali tout ce qu'ils veulent na ngongo oyo tozosenga na armée na biso à revenir azongela stratégie ya groupe d'autodéfense populaire population balakisa bango koma komanye minduki oyo bayebi komanye bapesa bango minduki meme na bavillage wana ata moko akonyata suna te parce que okoya okomi ata motu moko me ozwi masasi bakonyata lisusu te parce na manduki mpe baza bango makasi te me balonga biso parce que bayaki kodésarme biso moko todésarme makambo ya mbargo toyokaka yango wana na monoko me totuna na mindele totuna na babisika ebele bayebisaka biso kambako wana esekisaka yango lisusu te so kosengeli na manduki po komande yango e na moment tozoloba tozaja na manduki parce na bitumba wana soki todeklare guerre na Rwanda ekozala ilone eza mwa mboka moke todétruire bisika nyonso baza na soki armée na ye azali soki bakazerne militaire ezali tokopilone yango bakozanga esika kokimela alors na moment oyo esengeli koconsidere ke M23 baza na bango mpe makasi te mokonzi ya polise makambo alobaki eza malamu mais il faut police asangana na population mais bapesa mpe minduki na population biso nyonso bakongolais toza boye bapesa biso mpe minduki tokotelema epi tokokenda Rwanda tokokota ti na Rwanda epi tokosilisa Rwanda il faut comme un pays militairement neutre eza na capacité militaire te parce que biso tokanisaki na mabe oyo bazwa la génocide bato bakofela bango ebele tozali na mawa mingi tozokela bango mawa mais bango bazwi mawa wana na ndenge ya mabe communauté internationale yokelaka bango mawa batondisa bastock badépôt minene ya bakaboshe ya bato
bamito ya bato bakane mpona kolakisa ndenge baboma bango. D'un côté bazosenga mawa, d'un autre côté bango babomi plus de 10 fois bato bakofana na génocide na bango, babomi bango na kati ya Congo. Biloko wana toseto, nous pensons que na ngongo oyo mawa topesa bango wana eseleki koyiba mpe bayibi kaka na nsima mawa wana mpe batongi moko na bango pendant ke na mabele na bango baza na kitata moko te. C'est connu de tout le monde. Na ngongo oyo totelema mpe totelemi déjà barwandais bayeba ke ils ont affaire na peuple congolais mobimba ndenge toza boye. Merci mingi ndeko Christopher Ngoy bonde ezalaka bosenga ya bana mboka bosenga ya bakongolais parce que bakongolais nyonso miso ezaka figé na politique. Élection oui, élection kozala ekoya, élection pe kozala na délai nazobisa bino, mais tango oyo totikana ngomba politique totikana ngomba élection na pembeni. Mboka eza menacé, République démocratique du Congo mboka na ngai mboka na eza menacé. Donc kosala nini poto longwa na libulu oyo nana zo menacé biso ayeba ni Rwanda. Donc ça nini poto que les gens contre-attaque. C'est ça. Nini peut que ça la poto laksa ba FRDC ma pinga na biso dans la police que tout ça sima na bango. Héros il faut tout cas qu'on réfléchir. Tout ça ba marche des missions. Hein? To bête la ma pinga na biso ma boko. Tout ça ma bolongo, il faut que ça ma bolongo na c'est prière à tolo na c'est. Parce que ndenge ale moyo ta lobaka. O moyo tango ya ro papa il faut au papa. Ya prière à tolo na tolo na c'est parce que makambo ko suma lamu te bazo kufa kuna bazo kufa na malaria te ba typhoïde. Et ça va ndeko bangunia ba telemi. Pour être bakola kufa chaque jour. Ya mbala oyo il faut la paix à souka. Comme ça va permettre tout le monde na monguni na biso. Biso nyonso na ba vidéo na ba audio to moni ke mongunia azali tel. To sangana. To tika bakambo ya opposition. Oh la muka, oh soki igno sacré. To bo sala makambo wana. Boya. Prince Penge. Jekobeya. Babo Kechu, ba komanda iso, bozola na bandeko belé miso otanga ba kombo wate, ba pachele mikobi. To lingi to mona pe soutien na bino na mboka na bino République démocratique du Congo. Oyo bozali ba ressortissant. Bo simbana na ba moko, bo sa ba déclaration, bo sa ba message, lobbying il fait kende, to ba ke Congo est menacé par Rwanda. Un petit pays comme le Rwanda est menacé biso te. Na c'est pas la message à la police na pesi. Population à Goma, tout téléman, les civils, tous la ciment, FRDC, la police, population. C'est comme ça. Bande Ronangaï, tous les laponites, biso pas de ça sawa. Ba marche, il faut salama. Ambassadeur Rwanda la kawapi, Rwanda la kawapi. Tu vois on fait d'abord Mboka mboka na biso. Comment un petit pays comme ça nous sera chaque jour. Biso zo fa dakar boy. Il faut réagir ba congolais. Bon téléman font la misu, mboka ko kende. Mangunya Congo zali nani? Bande Konangaï. Dans le Bahawa, le Congo est menacé par les Rwandais. Ba Rwandais Moussou, parce que le ministère Rwandais. Ne pas ministre Moussou, parce que l'esprit Rwandais. Ne pas DG Moussou, parce que l'esprit Rwandais. Esprit Rwandais, c'est un Moutou. Comment il faut dire boye? Bandeko, parce que l'on est CNSS. Kuna na ici, Robuta, Aru. 17 mois, stage professionnel. Ba Fanda, Basala Moussa, Kitoko. Yozu, au nom de Moussa là. Tant que bazaki recette ya zone wana ezaki ya rumata. Tant que ba longo recette kiti. Ce qu'on manque à gagner à nani. Ya yo dans l'état congolais. Yo ne ba o ba menacer sur la est du frère mes années. Bande konanga to linga mboka au Congo. To sunga makonza mboka. Ya on a sengi mobilisation bande konanga yi. To telema biso nyonso, to telema. Awa lelo oyo bande ko faire français nyonso. Ya République démocratique du Congo ba bimina nzela. Ba yiba ko salate. Entre-temps la République démocratique du Congo est menacée par un autre pays. Si vous avez un ministère des Affaires français, vous avez un Makambu. Il y a CNSS, vous avez un Makambu. Il y a un Mboka Congo. Ils ont un bison nyonso. Tant que vous avez un espace, vous avez un DG, vous avez un ministre. Vous avez un Mboka. Vous avez un Mboka. Malgré que vous avez une militité, vous avez un côté Manzela Kaka. Na cafouillage. Vous avez un côté union sacrée qui boudi. Comme toilettage des alangote. Ou bien quand au commission président de la République, va passer au poste. Au lobby, la télévision va passer au poste. Nani a une vraie vision, c'est mon Kozamboka. Nani a une mécanisation, c'est mon Kozamboka. Bande Konanga, to telema na ba mokonde to kolonga, to sima na maboko. L'air est grave. To suki après mon Malelo.